Et l'autre tosenga na bandimi. C'est très simple. Biso déjà to sala kayam. Et l'autre tosenga na bandimi. C'est très simple. Biso déjà to sala kayam. Ngai ndenge dans sa boye na mipesa ka discipline. Na likambo moko, na likambo songolo to pakala. Soki na tali ete likambo wana epekisami na lingomba to likambo wana ba papa ba sepelaka na yango te nga moko na komipesa discipline. Ba papa ba pekisa biso makambo ebele. Neti kokota na babar, kokota na babisika ya ndenge na ndenge, koyoka ba miziki ya libanda, komesana na ba makambo o biso ba kimbangise to ebiete. Awa soki na kei, soki na yoki ekobetisa nga libaku. Awa soki na kei, soki na moni ekobetisa nga mabaku. Awa soki na sali boye na kosumuka. Alors to mipesa ka ba discipline wana ya koloba ete kimbangisa melaka masanga te, kimbangisa salaka boye te, kimbangisa salaka boye te. Pona bandimi nga na kosenga kaka na bino ete oyo nyonso azali na posa akwesama te. Oyo nyonso azali na posa kondima na ye ekita te. Est-ce que toza obligé tolandaka mama balenda? C'est-à-dire toko sepela na bandimi ya tata Simo Kimbangu batika mama balenda epai ya batu ya libanda balanda ye, parce que batu ya libanda tango bazali kolanda ye bako comprendre ete oyo azali mutu ya libanda aza kolinga kosala polémique na makambo ya église kimbangiste. Mais biso ba kimbangiste soki tokomi kolanda ye nde esika bato bakomona ete ba kimbangiste bazali intéressé na makambo yango. Ngai na mipesa discipline na loba ete ndeko na biso Jomak na landaka ye lisusu te. Jomak na landaka ye te. Parce que ngai moko na mona ete makambu oyo Jomak azali koloba même soki ezali vérité, est-ce que ezali vérité oyo ba papa oyo bakenda na 26 bazanga ka koloba yango yango ba pesaka yango epa ya Jomak po aloba na tali na lobi jamais. C'est-à-dire soki réellement vérité ezali oyo sengeli na lingomba to bandeko oyo bakenda 26 baloba yango tokoyoka ba vérité wana na munoko ya ba papa Armand, tokoyoka yango na munoko ya ba papa na biso misusu, ba papa Simo King, ba papa Simo, ba papa ebele oyo bakenda na ba papa Alfonso, ba papa José Kisolokele. Soki réellement toza na posa ya koyoka vérité moko boye epai ya batu oyo bakenda 26 tokoyoka yango epai ya ba Jomak te, tokoyoka yango epai ya banvila te. Parce que ce qui est vérité ezali, je ne crois pas que ba papa oyo bakenda 26 bakoloba ete vérité oyo biso tozali kokoka koloba yango te, tika to kende kopesa yango epai ya mvila ou bien tika to pesa yango epai ya Jomak po bangonde bayebaka koloba vérité. Je ne crois pas. Au moins que ozala mutu oyo azana connaissance ya bonzambe te, au moins que ozala pe mutu oyo ayekolaka makambo ya nzambe terre à terre. Parce que tozali na ba pasteur o bateyaka otali ete mutu azali kote ososoli olobi ah pasteur oyo aza connecté. Mais ezali pe na batu mususu soki azali koteya otali olobi ah ozongi mbala moko na nzembo na biso ya lingomba oyo balobaka ete satana pe ateyaka nzambe pe ateyaka. Mateya ya mwana ya satana makoki kobungana te, bandimi mingi kati na bino bazali bana ya satana. C'est-à-dire ba vérité oyo bato bazali komona ete tozali koloba vérité. Soki yo mondimi omipesi olobi ete ngai na kolanda aposalima po papa po alobaka ba vérité. Vérité nini aposalima alobaka oyo papa Simo Kimbangu kengani nano olobi yango te? Vérité nini papa aposalima alobaka oyo ba papa mbenza tozali na bango nano baloba yango te?
vérité nini papa po akoloba oyo mama Marie Mwilu nano alobi yangote. C'est-à-dire, il y a des vérités et des vérités. Ezali na ba vérité mususu et comme mayo na libulu. Parce que Satan, tango Adam na Ève, bazalaki na jardin dedans. Satan ayaki ko cajoler bango avec ba vérité. Oyo bango ba monaki ete. Ça ce sont des vraies vérités. Satan memelaki Ève na Adam message to maloba ya sukali oyo Ève na Adam ba monaki ete ça c'est la vérité. Et vérité oyo bango ba lukaki ba yoka epai ya Satan. Vérité oyo bango ba lukaki ba yoka epai ya Satan et memaki bango na libulu. Nzokande oyo Nzambe ayebisaki bango ayebisi bango ete bokoki kolia mbuma nyonso kasi oyo ezali na katikati ya elanga bosimba te. C'est ça la vraie vérité. C'est ça la vraie vérité oyo biso tozali na yango posa. Tozali na posa toyoka ba vérité lokola ba vérité oyo kouta kepai ya bakuvu bakate. Tozali na posa toyoka ba vérité lokola ba vérité oyo kouta kepai ya ba apostoli mate. Tozali na posa ya koyoka vérité oyo kouta kepai ya ba joma kete. Tozali na posa ya koyoka vérité oyo kouta kepai ya ba balenda te. Tozali na posa ya koyoka vérité oyo kouta kepai ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani. Oyo kouta kepai ya ba conseiller na ye. Oyo bazali lié na makambo ya spiritualité parce que ba conseiller ya papa Simon Kimbangu nyonso tende bazali kopesa ye maboko na makambo oyo etali spiritualité. C'est ça la vraie logique. C'est-à-dire ba conseiller mususu bazali kopesa ye maboko beaucoup plus na makambo etali administration na makambo etali ba finance ya mbongo. Il faut ko yeba yango la spiritualité ya bonzambe ezalaka ya kosangana mingi mingi na makambo ya mbongo te. C'est-à-dire soki ba yelio moto se kwisa okopesa combien monike mbongo eza na valeur te. C'est-à-dire eza osenga ba onction eza kosenga ba capacité spirituelle moko boye to ba dimension spirituelle moko boye pona kosala makambo wana. Sans polémique makambo oyo toza koloba ezali réalité ya compréhension ya makambo ndenge il faut to bandaka ko comprendre yango. C'est-à-dire eza na ba vérité oyo tokoyoka yango beaucoup plus epai ya papa Mbenza epai ya ye moko tata Simon Kimbangu Kiangani. Moke epai ya mama Marie Mwilu oyo pe azali lokola conseillère direct ya mokonzi abule na matière ya évangélisation parce que mama Marie Mwilu agiraka te azakaka mutu oyo azali kosala na kati ya évangélisation côté ya c'est-à-dire gestion ya makambo ebele ya lingomba ezali na maboko ya conseiller direct papa Zako Kiangani. C'est-à-dire sécurité ya lingomba ezali na maboko ya papa Zako Kiangani, finance ya lingomba ezali na maboko ya papa Zako Kiangani, administration ya lingomba ezali na maboko ya papa Zako Kiangani. Mama Marie Mwilu azali kaka simple na okoba ba une simple actrice oyo azali ko travailler pour na ko batela ba pate ya tata Simon Kimbangu. C'est-à-dire bango bakoki kozala na vérité oyo komemela biso lobiko. Bango bakoki kozala na vérité oyo kopesa biso ya solo boyebi. Mais yo ozalaka na trois. Omikotisi makasi na connexion ya koyoka ka papa aposalima. Parce que lui au moins selon vous azako détenir ba vérité. Ba vérité nini? Parce que lorsque papa Simon Kimbangu Kiangani dit posa nangai ezali ba yenyonso bakendaki na 26 bazonga. Papa apo alobi bakozonga to. Pesa ngai différence. Ya vérité oyo yo za nango posa. Yo oyo zali kolanda aposalima parce que ye azali na vérité. Yo oyo zali kolanda mama Francis Kabalenda
parce que ye azali na vérité yo oyo zali kolanda Jomak parce que ye azali na vérité yo oyo zali kolanda Kuvubaka parce que ye azali na vérité tango mokonzi abule tata Simon Kimbangu kianganya lobi posa na ngai ezali bato oyo bakendeki bazonga Kuvubaka azako benga azoluka nini Papa José papa nayoki balobi bato bazonga bato yango bazonga toya na centre alors yo zali koluka vérité oyo ezali kouta epai ya Kuvubaka yo kenda 26 oza koluka vérité oyo kouta epai ya Kuvubaka yo kenda 26 ozali kolanda vérité oyo kouta epai ya Jomak yango batata ba maman il faut tozala na mayele parce que na kati ya lingomba oyo lolenge oyo Satan azali ko réfléchir pona ko déstabiliser lingomba lolenge oyo Satan azali ko réfléchir pona ko déstabiliser lingomba tango mususu yo moko pe okoki kobota muto ya ko déstabiliser lingomba mais soki oyekoli ete par rapport ya esaleli na elobeli o comprendre te o baka o mwana na ngai o ndeko na ngai o yaya na ngai mais yekola bizaleli na yekola bizaleli oyo lingomba ebongisi pona biso bandimi yekola bizaleli ya mwana na yo yekola bizaleli oyo lingomba ebongisi pona biso bandimi utatango wana nde oko comprendre ete oyo azali mwana na ngai mais mission oyo ye azali na yango ezali ya kobebisa alors soki côté ya utatango wana nde okososola ete il faut na changer stratégie ya koyeba ndenge nini nakoki côté ya mwana na ngai po ete akoka kobikisama parce que boyebi oyo ye azali na yango ezali boyebi oyo Adam ezali boyebi oyo Satan akosaki Adam na Ève na jardin d'Éden pona koyebisa bango ete tala nga nazoyebisa bino vérité vérité na ngai yango ekosauve bino vérité na ngai yango ekobikisa bino Satan ayebisi Ève Adam na Ève ayebisi bango tala soki bolie mbuma oyo bokokoma na mayele lolenge moko na tata Nzambe yango Nzambe ayebisaki bino bosimba yango te soki bino bosimbi yango bokokoma na mayele ndenge moko na tata Nzambe momoni ba vérité oyo bolukaka epai ya ba aposalima yo zali koluka vérité epai ya mama Francis Kabalenda okanisi ete vérité oyo kouta epai ya Francis Kabalenda yango ekobikisa yo zali koluka vérité epai ya aposalima okanisi ete soki oyoki makambo oyo aposalima azali koloba yango ezali vérité eleki vérité oyo papa Mbenza ayebisaka biso eleki vérité oyo mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kianganya ayebisaka biso vérité ya Francis Kabalenda eleki vérité ya papa Simon Kimbangu kianganya donc biso tolanda balenda poto bikisama donc enseignement oyo bino boyei na yango wana mwana ya tata Simon Kimbangu kolanda aposalima ezali lokola okoti bar oyo ezali interdit okoyoka makambu oyo ekokwisa kondima na yo kolanda mama Francis Kabalenda ezali lokola okoti na hotel na mwasi ya ndumba makambo komona ba envoûtement okozwa kuna ekokolisa kondima na yo otali esika oyo ngai analyste spirituel Guy Laurent nalingaki kopesa bino toli mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kianganya azali kote ya biso lolenge azali kote la biso nyonso tozali ko comprendre ndenge moko te ebaye bazali na matoi ya molimo baye bakoyokaka na matoi ya molimo nde bakokoprenaka posa ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kianganya ntango tolekaka na ba réseaux sociaux pona koteya tozali koteya selon la doctrine tozali koteya selon ba posa ya nzoto te tozali koteya po tozwa ba PTT tozali koteya po bapesa biso lomeya te tozali koteya po yo soki obongwani mokolo ya suka ngai na kobikisama yo soki obongwani mokolo ya suka ngai na kozwa pourcentage oyo kosala ete ngai pe na koka kolonga na mosala oyo bapapa bapesaki biso donc pona biso bandimi baye tozali na 3 soki tozali na posa ya boyebi
elobeli na biso esaleli na biso ya mosala boko comprendre ete mutu oyo azali koteya po abikisa biso. Mutu oyo azali koteya po abikisa biso parce que na kati ya lingomba tangu yo azali koluka oyeba po okoma na connaissance ya lolengeni. Adana Eve tangu balukaki bayeba suka bayaki kolia kindoki. C'est-à-dire boyebi na kati ya likambo oyo ezali kososola posa ya Nzambe kosala oyo Nzambe alingi uta tango wana nde okozala na boyebi ya solo oyo ekobikisa yo. Papa alobi na biso makambo ya ba réseaux sociaux. Oui. Totika makambo ya ba réseaux sociaux. Est-ce que yo sosolia? Et ceux qui okolanda ba réseaux sociaux oyo tozali kosala lelo okoyoka ba voix nini oyo okolanda. C'est-à-dire la doctrine en soi tozali na obligation ya ko protéger yango parce que ceux qui te protéger yango ekosala valeur ya lingomba na biso. Mais ceux qui te komi na niveau ya ko piétiner doctrine na biso ekosala ete ba anti valeur ezwa esika ndenge ba papa apo ba mama na biso Francis Kabalenda bazali kozwa esika ya kobebisa kondima ya bato. Tozwi ba appel ebele oyo bato babengi biso pona ko déplorer comportement ya mama Francis Kabalenda, comportement ya papa Apo Salima, comportement ya bandeko mususu oyo bakosala kana kati ya lingomba. Mais na domaine ya spiritualité, na misala oyo papa Mbenza asalaka, na misala oyo mama Maria asalaka, ezalaka ka église, message, honneur, liloba ya suka abimi. Église, message, kolendisa, liloba ya suka abimi. Sikoyo na musala oyo mama Maria salaka, na musala oyo papa Mbenza asalaka, na musala oyo papa Simo Kimbangu kiangani asalaka. Oko kende kobwakela bango mabanga na likambo nini. Parce que musala na bango ezali lié na ba décision ata moko te ya lingomba. C'est-à-dire yango biso tolobaki yango ete il y a quelque chose qui se prépare na kati ya lingomba. Alors, lokola tozali koyeba ete il y a quelque chose. Tozoloba kaka ke il y a quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que toyebi ba tozo préparer yango te toyebi. Mais comme tous allez éduquer, former, encadrer, tous allez respecter la doctrine de Nabiso. Donc on ne peut jamais venir ici